naza un peu pressé. Loba ko tata mwasi. Il faut nazonga musala. Loba. Mais ngana ekito solanga na yo. Je suis là. Solo na ngana yo ezapona mwasi na yo te. Avant ngana solanga yo fatele malo. Non, non, jamais. Tu es chez moi. Tu es chez moi. Ngana 1 plus 1 égale 1. Est-ce qu'ils ont des camots tabou pour les... Non, non, pas jusque-là. Tata mwasi, tu viens chez moi. Et puis aussi, sans que madame nanga eza masolo ya tata na mwana na ye. Seul masolo tata na mwana. Navanda na yo. Tata mwasi. Mais comment? Atelema longa ponga na sola na yo. C'est pas ça. Si tu as besoin ya oswananga en tant que nga mwana na yo, attends-moi là-bas pas na bino kuna. Mais quand tu viens ici, tu vas pas commencer à couper sa commandement, tout ça. Non. On se peut tenir na ndako na yo. Non, na sepeli nengo ye en tant que. Siko zo zanga nani? Oza tata mwasi nanga. Mais comment? Na mono zo sera respecté hein. Non. Et tata mwasi nanga pa na zo eza na tina ke. Je te respecte tata mwasi. Atele malongo. Non. Avant na sola na yo ye fa longa awa ko eza masolo ya biso mibale. Tata mwasi. Donc esenyo no ezali oye pa na ngai na heure oyo na yaka repos. Donc na bandako bandako démoraliser ngai hein yango iloko yo lingi yango olingo tsa conflit na foyer nanga c'est ça. Mais na kuti bina ensemble. Mais oui, tous ensemble parce que tous ensemble. Siko faini no abino ngala baby so e bota kate o ezanga tina. Tata mwasi. Tata mwasi. Ba ngote kenga ni bota na mina zakanga mo ngala. Tata mwasi, s'il te plaît. Nako permettre yo te obimisa ba langage ya boye na munoko na yo. Lumusu na biko pesa ngakanda te. Ko de kinga na munene. C'est pas normal tata mwasi. Hein? Ogoya, na foyer nanga ou tu as des ordres. Non? Ça c'est un des ordres que tu cherches. Hein? Tata moi c'est pas jusque là. N'a autorisé au thé, n'a permettre au thé, ou bien n'a finga moi si au yangai. Tata moi si au balai langa. S'il te plaît. Tata moi si. Au évite que au balai langa moi c'était. Hein? N'a pas la vie à la mbongo nanga. Tata Mwasi, tu es chez moi. Tu es chez moi. Likambo, na yo na maman, vous vendez mon bakala. Hein? Vous avez ça double. Soyez moi si ça n'a pas constaté. Y'a bien non nini. Vous avez déclaré où c'est fou. Hein? Na balié et puis là. Tata Mwasi, d'accord permettre yo té, na yo na maman. Hein? Bon on compte on a comme les vies privées na ngai. Nzana mtabe sarabana. Hein? Lumusu. Yo comment ça va? On s'entend que la ngai. La gagne tu. On a connu bitu mana on a qui si tu la tanda. Merci. Merci maman na sa tata Mwasi na hote. O dukangai. Je m'en fous. Hein? Pour mon amour, je m'en fous. Oh, qu'est-ce que c'est pour une histoire? Hein? Vous embêtez moi c'est nangai comme si et d'ailleurs, hein? L'autre côté, hein? Si ma femme ne met pas au monde, c'est un drame. C'est un drame. Oh, chez les cas. C'est quoi ça? Via. Ce qui est Maloba, on a vu une nouvelle moko. Et s'il s'agit que nouvelle wana église et bango, tokoye bisango une église pour que mabako ezalate. Alléluia. Amen. Ok. Je voulais juste annoncer une chose. Mais avant d'annoncer, on va lire des corrections. Verset 14. La Bible dit, dès Corinthiens 6, 14, la Bible dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sur un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Alléluia. Amen. Ici, je vais parler plus sur Bosangani Yabana Manzali. Alléluia. Amen. Sur le mariage ou sur le fiançailles. Je vais parler sur le fiançailles. Pour preuve, tout ça, frère Ross, Nasser Mimi, Bayaki Kukanangai, pour annoncer Ngai, les amis fiançailles. Amen. Amen. Ce que j'ai aimé, voilà pourquoi on attend le livre de Corinthiens 6, parce que
frère 12, na sœur Mimi, baza déjà na kati na Yesu. Alléluia. On a dit quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? La lumière et le ténèbres va beaucoup s'engager. Voilà pourquoi entre les enfants de Dieu va s'engager. Vous devez marcher dans l'abstinence et éviter la fornication. Ok? Soyez les exemplaires où total image, tout dans l'exemple, il y a Marie et Joseph. Si Marie avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel pour faire sortir le Messie, c'est parce que Azalaki Moseka. Alléluia. Amen. Et moi aussi, je vous dirais que nous sommes les Nzambe, Nzamba Kambabino, na fiancée na bino. D'accord? Amen. Je crois que vous avez aimé. Parce que j'ai vraiment aimé. Comme on sait, bonne chance, courage, ça rêve là-bas. Papa n'a pas dit ça. Pour la balle na biso. Mimi mi batela. Tala bisika outi. Na bisika tozo kende. Nzambe oyo alokotaka biloko ezanga tina. Ngana benga kae papa moko oyo aza bilokota lokota semba bilokota lokota parce que ya lokota ka iloko ezangi tina kwa tombola mokile mona pe misu nyonso etukaki yo emuna boza ba fiancé bomi batela bokomi na libala te mokolo oyo akosala ke akuta na libota na yo na famille ya baparents na yo ke apesa dot na ye nde mokolo wana frère Doze aza na droit ya koyeba nzoto na yo ndenge ofandi wana ata mokolo moko te bomeka eloko wana puiske na bokomi mwasi na mobali te oza na periode ya kifiançai bomibatela bokoma ntina suka papa atia bino loboko apambola bino nyonso ya bino amen. Papa soki basami eloko moko mpona bandeko na biso oyo esalanga esengo mpe lokumba nzambe parce que tela bisika frère Doze auti musika makambo nyonso oyo asalaki mais nzambe apointe ye aye na oyo na kati esika ya biso tosanganaka awa tela ndenge susu tokomi lelo oyo esalingama esengo parce que tokomi susu chansai merci vraiment nzambe asunga bino bokinde si nzambe akomisa bino vraiment. Amen. Est-ce que c'est lui ça quelque chose à dire? Papa na likamba loba teka o lobe kokisa. Ngezaba mwana kentu ya ikwendela puto Nicole Fienga. Nicole Fienga mama na Sephora Fienga lusayango. Ajonga te? Hein? Ajonga bisasa te? Non. Oba dia wakaya. Oba dia wakaya. Yangi. Mama na Sephora. Batindi sikoyo ndeko na bango moko azana kisasawa. Wendi gumu. Ya baba jule. Wendi gumu pet. Papa mo. Ya. Papa. Supesa wango mama. Ya la ko bo. Sanga ya. Papa kuto pesa ye awa. Mwana mtukaza. Na ole bisete ya mwana na biloba loba. Kama ona. Susi. Obae. Azana wana jobera. Kuisha ya ngeme kuisha. Leti nanga suka. Iya Susi. Aide kimi na shina pepe. Kama nje kuisha. Iya Susi. Susana. Yo no soy so yaka no kula pana. Jida. Ah, bino maleto meshi. Aya bakuna. Aya bona makafuna nyo ando kofinga kuseme Christian. Non, na tauta. Na tauta o. Kaka réseaux sociaux. Kaka maquillage. Kaka. Na zozo libali kaka kuna na kufa. Baya pe kubala yo negi babala kiyeti. Ikomu. Ekwala nga ya mwana. Bon, tous les titi de prière, tout comme Sanzambe, tout fait merci à la musibiso, tout comité, tout bonne.
Koro, merci Koro. Ya Chobo. Jawali Koro. Koraba Pomba. Dikoraba ya Kenyoso. Babenga na bakuru na tala yo bakomina sina. Poto mwadi une véritable pomba. Ah Koro. Nanjimi e vle bengazi ezayo. Ayo peno za pena ya solo. Vle bengazi bango baba yuma. Otali sieto Koro. Yango to su. To bala kani suleve. Allo. Amen, amen. Siko mama, bengazi zana ni yenzambe. Yali Koro, ti bango ba mono ka bango de ba pomba. Tala nzambe ya su. Oui maman, pomba sur les anzambe. Vous en avez raison, pomba sur les anzambe. Il y a un côté de la toile na cérémonie. Et l'autre il a déjà cérémonie. Bon oui, ouais, que maman se soutient na ko kaka boyo kwa toto skole ya kara. Ouais, ka be boye. Maman na église mo ta ko soutenir lui avec. Ala ka l'église. Tu as même que le moyen. Mais maman, tu vois mes athées. À ses plans à la niveau. Et l'autre il a qui a papa, maman. Il m'a pas douter na qui c'est non réalité. Tina ma béré. Maman elle qui nani. Oh il a qui. Et l'autre il a qui a Isaac. Ngana cérémonie. Eh na lobi parce que na bino na novanda ka. Tikana no mwana na tuna ba po na tina na ba binga ko friend ni ya action de grâce pour na grâce tous en a dîme. Nzambe asalaki pa cérémonie nakoma oleo nazali nzambe wana mpe apesi ngai makasi ya kolakisa ngai ke ngai na cérémonie lelo tokoma bafiancé ke tobala na ngai na cérémonie bon fiancé yango biso toyibi te en plus okomi kosambela omoni moto soko ozosambela même il a télé change il faut comme chimie martial o team voile ni longo na makambo leo kan nzoto nandenge lati buyi nandenge bandaki utaona na sengiri yepamba wa bizali bien uishika bato bazo mona to bombe yo jo bomba ndio kasiye Joana swale pasola soka kotika lisuka Koso besana maniki na demi maman. Tala boni Christian ya papa Ça allait bien. Ça allait bien. Ça très bien. Ngana lubaki lokula akamata ndoi ya papa afunguli pe ba agence te po yazala ba agence grâce basali te soki terrasse na bango kuna na Luanda kuna mai ya océan na mabord na okaisango nango oui mai ya papa sali mai ya océan na mabord agence grâce ya munene oli apesa yata ide akamata yo akafungulira yo te mwelo kwawa porque atika kuluba makambo musala na yo asa kusala loko te kaka yindika musala yo sako kipe yete alobi yo nde bando kuma usala musala ulamba lisusu te ukenda su makambo na yo kipa te o pa yako lo ba Yesu za mabe Yesu abanga ka ya atuma maya yamda yaki na ndaku ngobondo sona Jimmy sama boto yebe ngondeni ayi awa na ngana beta me bolobi ke Christian ka yepe utambali yaki o mzima ngate kana sakosa pardon yo yo ko bandango awa jour na faute na ngeza ki wapi tika na ko loba boy omoni ye alukela ngaka ba problème ka boy ngana yeki kut ko lobelo te ya krese mon mama lobat ya krese mon ye tamba ye loba kilisha muto yaki mutaliboso ye aye kuluba ye dubi makamuna bino kuswana te ye aye kuluba kaka ndenge mubali na yo pasha ku déclarer Suzana uzali mwasha libala ta musale yango fongela mbaka na yincho tenda sa kuluba akuluba mena luba nani uzali mwasha libala abala yo kubala tubo ite musala kanga inwange tubo ite musala izali musala yango na pesa kushunga yo me mama lambila yata na mutu tongo ukei musala papa Christian ya kana lewa te nanda kutozaka ngana yeya ngana mama zela expliquer bino na sala ka programme na ngai ya une semaine na lamba ka biloko ya une semaine quoi ba sa mpoto na tiena kati ya congélateur musula tiena kati ya frigo
Et ça a question qui y a hier avant là. A suivi le qu'on a eu à coller à tienne à micro-ondes. 3 secondes à pas le qu'on suit moto à se servir à lier. Papa pour là tes allons un problème. Conscience. Il n'a pas les allées en Anda. Tata Kulu de Justin Djengo. Na Jean David qui a emboté moi je n'ai pas machia ayaki ni nebilo. Kasi chambre si na monsieur mpayete ni bakini nateka. Omoni oyo lebi si vous jouez japonais. Ah oh teka le chez ça na moi da soli mo payete. Omoni olobi makambo ete na nzela. Olobi makambo ete na nzela. Eze na nzela. Nazolobi yeye na ngai. Piacé. Adje piacé na. Fiancé maman. Na péché on a lobi on a ça. Piacé na yo lokolo bité. Piacé côté donc boje na ya ensemble. Biso to boité. Azali mwaso ya mimi ona monjambe lelo komi boye o biso to lingaki mwana ya. Lelo zongi pena na place na yo ya mwana liboso ya mobali penza. Ndenge na yali na komi na sentiment na yo na komo benga mon fils. Ndenge na yali soki batuninga mwana no mobali yali na zondima yobi na kana wangana yo. Oyo ngana za kutukubanga bakoma ni banda parcelle bande. Mama merci. Jamba za bien. Non na lingi o makasi. Moni yo ndengo yali wana. Ava kuti yalo banga moni asina taki na ide wana na ba no. Aluka yo lukola pe nzambe akoteli bino. Bokanga kusia. Na lingi yo ya. Na lingi yo nga mama na yo. Muto akoboyo na ndako ya litero banga na kufa. Oh Yesu na ye azabia. Oh tata nanga azabia. Akombo na njembo na ndeko na ngoyo. Azabia. Et ça peut bien. Na église bimaki keno. Mon message oyo yo sonné sabino po bo soutenir biso. Bo soutenir biso. Wana na bongo. Te photokota jeûne et prière. Maboni. Biso pe toko tango. Famille babi, famille bobi batokota en famille. Na biso. Siko jeûne yango bo sala ndenge ni. Mama ya biso to banda ngo 0R. Ah mama. Ngalo ko gate vo meto jango ta likidi. Papa, oh mais ça on est bien la première fois. Oh sec. C'était to kangati Maman, ezaka recommandation, nzambe mutalo. Bon recommandation, ils ont kambuni. Biso sokolo ko c'est biso lo tiango de liquide. Ndenge tatalo. Lo tia liquide. Mais Christian. Vous avez coupé la pièce et pour jadi liquide. Encore vous met la vétérine et pour jadi liquide. yalingi ndenge wana te yalingi nga nalambaka chaque papa bobenga tuyenga isirana mutesirana ulambaka biloko soki ulambi biloko ya lelo ekusala une semaine te nalambaka nazaka bavariété variété ndeni kasi yoka te papa s'il vous plaît, comment bien neti boye badimanche badimanche nazwaka temps nanga nalambi nzungu ya so par exemple nalambi madesu nalambi légume nalambi pondu biloko wana nyonso oza kolamba lokula feti oui andimane mpe karte ekangaka semaine mobimba biloko sambo ekangaka semaine mobimba bongo yanga beni na jo mona wana yanga beni na jo mona wana mama nakolamba fufu nalambi makemba nalambi loso azwi kaka tie na micro-ondes yango ezali fufu ekomi lokola baotolamba si est-ce que eza problème micro-ondes yango ezali papa okocomprendre yango te eza nini appareil moko boye oyo eshofaka biloko tokisa ya malili bati oyo bakangaka yango boye eza nakula fu yango micro-onde mais nazokangwa ye alingi lisu bongo te oyo abandola biloko ya une semaine wana nde naolambaka kaka yango te ifo nalambaka lendi nalambi mardi natravaillaka temps plein papa ajolinga yo osala te ajolinga na te yo ovanda mpo yo lokolo ozalaki kitoko mingi boye soki ojokende mibali mosusu bayembisa bayepakapaka mosala moto alukelanga eza ye mais ye moko moto azwelanga mosala wana ifale ye bango avant soki alingaka badotia bazwa nde apambapamba ifale ye bango avant ake kolukelanga mosala te
adoptanga tout nazalaka pembeni na ye mama yayebi ti ye Christian yebi yango ti donc ake kobenga tina Léon Odimba akubenga Léon poana nini kafana makambo ye kuluba na biso deja bapara sikoyo kokende kubenga Léon oyebi Léon Odimba ndenge azaka logique oh non mbota roulage sikoyo boyebi ndenge azaka logique sikatosala boba atomona ya pene ya ministre abi te ministre akotwa mosi na ngai bazotuna nani ya salinga moyo bazotuna nani ya bongo livinanga bazotuna nani ya salinga moyo bazotuna nani ya bongo livinanga non non c'est Jésus qui a changé ma vie non non c'est Jésus qui a changé ma vie so yeba ndekuyo bayiba kitefo bajya potusala potu obotaki na bandeko nanga koma kaka yo boka ngai tata nde naza na besoin ya pangitile na bino mpona libaya na mwana bino bosaka ndenge nini toju $50 totie na kati na velope topesi obibisanga pauvre ata kutu nazangi yango moyuki nazanga kaka te $10,000 babosi amerike fabrice nteka bazali uyuki loko bayali kasi $10,000 iloko bango baya nango tika mpona libalo zela de préférence tout ça oui je compte que tout ya date tia kaka na suka sanza ya mini na avril tobimeli bango ti nani ngonga yaye kasi yakali ndengulu baki facture tout c'est une facture yango wana te esundiata yo bana te yo balisi balaka sino ebele awo kotuna ngo tuna nkobo moko ani ngonga yo tina ndako te bena basapato kaka lokola nani mopaya moko akomeli bato awa azalaka na bimati tozosaka nani faketiri ya makambo ya mwasi ya nani etosi sikoyo likambo zosala wa likambo ya mokolo kusika ngana zoyiba mokolo dikenzi tuzali kunena nani dikenzi di 29 ezali 28 oya mama mali bisambo 28 yango ezali pire to bat 28 wana ezali biso tutia mokolo nini ngapana ngane sebila giza na ilanga nazali na esengo nakoloba boye po ngai nakomona liboso ngai nalobaka liboto oyo nalingi bana bazali pele naboti bino bana mibale yo ya liboso ya mibale ya misato oyo mpona suka René Pinda aza na Canada so na États-Unis abengi na bokolombi lobi na kozwa pele na ye abi nanga papa kimia ezala boboto ezala na famille lokola biso tozali bana mama Maria tozali bana Nzambe naye kotala wi likambo twango mpe ezala na raison nakoloba kaka nakoloba bokoko kimbukusu abengi ngai kaka mwasi ya ndeko na ngai René Pinda abengi ngai bazalaki esika moko na Pasteur Jansi pasa kuna na États-Unis ngai nalobaka omoni mwana oyo anyokolaka mwana oyo na bino nyonso na luka position nyonso ya mwana oyo nangaka te mwana oyo otasaka Gilioma esombelanga na mai telema oh sombelanga mai pio na mela te ezani ebeli wala tina emeli te na biso telema atelema ke sombelanga mai mwana ko chola mwana nachola ina nina otinde mai koba poni yo niko intervenir pa pamba na miso na muso ya yela bango ndesalini ya sana nina okilosoma ndesalini na mbulu duga ko bisika mwana mbana na mwana ko pamba bebe na biso mwana mbana na biso pa mwana ke sombelanga makolo yo kotinda ya telema azoma mai wapi yango musu bana nayo mo makolo azana tita ML ML jambo ngwana ke so mai akanisi la butu ML jambo ngwana ke ML vanda na yo yo me vanda ngapi jambo ngwana yo siko lo to kala makambo susu ezali makambo zali ba kumza makambo na bino bolo ba ontinda yake ne wakara ya wala ba ninga ngana loba pesa bo mazona problème nini on na yo moko vraiment maman on traiter boy ozomona makambo zali
nyonso wana mpo abebisaka omoni moto mosusu omoni moto mosusu ozokota kaka boye nakowelela kubusu te nawela nazwi yokanti notyaka monoko wana nde bakotika ozomona bambula makasi kota bonjour 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 maman Yaya bonne. Papa Boni. Allez. Le soir de ton niñango. Il a connu le roi des animaux. Il a connu le chef de l'unité. Ce que mon moi si à dos, mon lit est pépé. Bon, c'est quoi? Ça n'a qu'à cause de ça, vous allez mourir. Bien, maman. Oui, donc maboye ye na ninyango ko maboye batimanzela bakine na fandela bini kama na pakiti comment na ila toi tu es en janvier mimi azate ba janvier tu as 5 mois kuna l'église il a jamais dos une église ah bazali kuna l'église mais maman makambo bengiseli ngai yango bosana papa bosana to yango bakosona sona boye nga nazokende mosala nga nazokende mosala aloba kasi papa na pesa nasengi nzela nde naye mbango loba eloko obengeli ngai bokabwana mpe bolingaka kokabwana te kaka koswanaka pamba pamba koswanaka pamba pamba na baye ndako oyo okabwana oyo mtoko bokola ngamba na yo mtoko nolala na ngai bon yaya limbisa tokabwana mpo nani likambo yo ezanga te na famille basonaka te likambo na yo bayango nakoti mpa tata mwasi na yo na mama na yo yaya oyo mokongo oyo oyo arme oyo gp mokongo ya yo wana nasimbata moto mapeko ya yo na mokongo oyo mapeko na makolo oyo basala mpona nini nakoli tata mwasi na yo na mama na yo viki mabanda na anne marie mabanda na roger mabanda lelo nakanisi bango mire senga bazali kuna poto baboti bana oyo kokobota tala mwasi na asagana na bango ngai te ngai naza fulu te nazo bizozo nabaluki bazali soko na manipuleyere soko ya komba bazalaki awa ma Nathalie Olowe semeki ya Fabrice Ncheke ntango bayewi bakamatani yani noke notikona église namoni bango te ona leki na ndako natala bango bakeni luzizila te balabaki bakokende luzizila upaya nini kokenta koluka bango makasi boye okenta koluka bango makasi boye paya mimi aza camarade na ngai dos aza mobali ya camarade na ngai mabe nakoluka te pale soko nga nazali awa yo koteka makolo nonga te ngai nasepelaka na ye te nasepelaka na tela mama pale ezali likambo nini yango fatisaka dossier oyo ebi oyo ndeni mwana bato likambo nini mwana bato mokebo elenge mokebo yo soki basi balulako te obalingi oyinaka basi tesokomasa kolula nga te ezali ye te oyo ezali mwana me azali na makambo ya mabikani yango tangi nani koko kimbukusu na mobali na ye René oui bango baboti te mais baboti bazwela mpe ndoi ambo oui oyo lelo nakozwa mpe yo oboti mwana totia nana takaza ezali mabe te eza malamu te papa mwana wana koya bote biso mwana mwasi soki otie temi kaka ba ndenge mama ozwaki décision na tata mwasi bolukile mwasi vi ayeba te vi ya ayeba te si nalukaki oyo ma nazalaki na posa tovandela lelo mpo si nazwili ye deja mwasi avanda wapi avandi na masina mwasi ya mabota evandi na libumu na ye ya bota atala te na bandoi baoye ebele papa tokana bien couple ya liboso oyo baume na libala mabota ezoya te eza kaka yangala vi eloko nini ozolinga okomplike biso yo chaque fois oza motu osimba mwana moko osimba na baptême awa Sophie Mataba fille de grâce aumeli na libala na ye lelo akomi na bana 4
asalaki combien de mbula po abota eza ndenge moko na bino te. Maman, je te dis asala 15 ans po abota Stasi, Priscilla, Christophie na Angèle. Donc cela veut dire nzambe oyo akutisa ngai na vie ayebi ke ye lokola apesaka kobota ekoya. Mais oui. Ok, chacun ça veut dire quoi papa? Natali wenzete wenzishala nani? Mimi azato kupisa mwana kena huko. Nani sana huko. Oh. Mbona ngo kutuzaki na mwana projet fali kende wewe. Kuti no mwana ngisana ngona ngai. Pombe zake. Usana bongo no? Mwana wewe achakalo kula anje. Si bangai te. Nandeni. Mwana yozoliko. Bado kaji ndanga luwa nandei bookinga to nanda kulandire te. Ya mwana bani. Otora bani. Msie bwe na makomsa alizati. Hata ni. Drapo. Mama ote. Oimboka. Azani iloko msuso hivi. Swanga bongo. Kumbe ubeka mama. Tala, butala. Joa bro Tika ngai. Kuna na simu. Landa ngonga kuna na simu. Bali pesa boss. Kusala na ngati na lumino kusala na ngati. Ngonga yakana no. Ngonga hima na no. Ngonga. Vraiment jile no vinyo. Bali nama na pasa wote. Même tango tuzala kana mission. Papa leki anapitana na sima. Shukika kula kishanga voshi. Tema shamba de ndakanga kitera. Mwana cho ibuzuta le buzumo na. Telima uzofa. Tika usala na ngati ko. Tika usala na ngati ko. Tika usala na ngati mizu ya mwana. Non, je ne prendrai pas une deuxième femme. Quand on a vie privée dans la oui, la vie privée dans la tata moi si maman toko kanate Julio, mais c'est normal. Mais c'est que c'est aux amis Bali, ML, aux amis Bali, bah qui jamais comprendre la biso, bah si à to Bali, hein, to Bali, tout ça pas responsable. Nakufana te papa. J'espère papa est pas nini. Mets-toi ça. Mais maman, yo papa a connu là yo. Ko yo on t'a pas là. Vous savez combien d'années avant vous tout ça ngai. Papa, oui, je m'en fais. D'accord, na tongoka ça fait ma peine dans les dingo de ne benga vraiment lorsque après moi ba lingo bayagi te na quand sur na téléphone on dira ba dara l'idée dans la Belgique luma yaya nga na comprendre yaya te lokuna yibiza di solo ya mbongo ye lidi bayi account nga izore nga yi atika alors vite que l'idée ngonda ye na biki l'idée ngonda na ça fait ma peine ba benga ke pour dans la photo ba benga j'espère que ba ki agence ba ke ukawa ndi mbongo na wana ba lubite babangu nga yo yate tikala kuna ba ça ça un jour à nous vendre awa Hervé Rôle majestique à Londres à Pembe benga awa to fana mama comment on a une carte na ngande ko kuzambo bazali mayere mabi ngabe na dutinde yo zukenda chance ukatoka ndi ambo ipaye mwana yona ndi ku Jean Paul ndi ku Jean Paul basi ya kupe mbongo kwa Jean Paul aussi kanga mukuluba tete ipe ni mungu sala mamu nani bonjour bonjour ah
Ça va, biche. Nene. Ah. Allez. Vous allez bien. Ah, je peux mettre. Ah, non. Ah. C'est Nene. Bien. Ah. Oui. Ma boto binda. Non, Fredo. Il y a des églises. Ah, allez. Ah, c'est vrai qu'il y a des églises. Il faut que la Zalika, il y a pas l'église à vous, quand mais à qui l'église? Pourquoi pas na comme na terre, na déplacer un bouquet. Ah. Mais quand même pas combien à terre. Ah Diana. Mimi. Ah, c'est Mimi. C'est quoi? Pourquoi il y a des gens qui sont comme na Paris ni? Udinga ubim se lukula, uliona yeye usolo la gate, lukula yona yeye udinga na gate. Natuni, nandega mabe. Ubinga muninga ntoki. Kuna mimi sasa usala. Ah, c'est votre cabinet camarade. Bon, tout ça mais église moi, on me subo ça là. Bon, biso tout ça mais là. Ça t'a na so me la terre. Quel nom là yolobini? Il y a plus de deux épisodes qui est. Fais na va aller pour auto-école. Auto-école na de golo. Côté nyongo. Na kutangaba. Kule msila la kuta veme. Te fana yeko là. Na benga fu ya fani tsumbuka. Yenda ba otina metisco na. Atine lo te. Ai va parler. Nazuyo gangade ta ubandi solo na tuko tete. Usi Ça fait combien? Hein? Non, ça kana. C'est $10. Eh. Bon, ils ont gravité. Et ben là donc lié télé devant dia. Na personne en bas. Ndambu lobia na ya na tiki. Ah wa on wana utikana na. Ça va. Kuna papa kika boy bakina bonga batiki biso lo. Atenda na mabi. Buite so odi ubima. Buyi sa tam ni uli na na ngai na ke palasi buyi yo tikala na ndam. Bubimi ngana yibite so ngami na bima. Yo bubimi ndabi dinga itikala bu. Combien 70? Na pesa no 30. 40 lobia na ya na baso ata 50. Pour nos transport. Merci beaucoup. Mais c'est un bel biche. Obi, t'es dans ma pambola, dans ma pambola. Mon boss a naté. Il s'est vraiment fait dos qui n'a pas. Na pesa. Kuna kuma. Na le kapu l'église. T'es. Kuta fa kuto koma. Sora ya arbe. Ah non non. Pesa maman peut monter. La papa. Il faut parce que tout ce qui est lourd, on a la petite. Moi, tu n'es pas en classe. Oui, on a classe. Yo classe ni yuzuka. C'est pas ni lokuta bi. Classe ni classe yuzuka na wale. Yuzuka ni la nena fanda awa. Faut ne komba kamni. Il faut y avoir maintenant bandité. Pesa ngai. Na mimi nina kwa sasa ngo te pa tala mwa ngai penza. Ntima na ngai beta te pani. Kesi beta te. Moi so mtema yo beta te. Mungu ni pour dire te za kama. Mbongo isa ile lokuta. Mbongo isa ile lokuta. Ça c'est moi c'est où tu parles. Ah, Kenda. Merci. Tala soka ina yibse mwa yo tigiri tarani. Oh tema moi là. Na mulubili. Ça ngai momo. Meta yo tuna tiran makaya. Meta mpinga wetu. Tuna tiran makaya. Tiran ceux qui répondent fort au pesa yo au bengi Wangler. Papa na Dylan. Oyebisi te Marlène Kasanga benga te Nadine Yumande na Marlène abengi te. Ok pinga ngana rappelé yo te naza mabukilo na nga fasa. Autokota siko. Ok mbote le komi. Pesa ebe mbote. Meta pinga abi yo be mbote. Bye à tout à l'heure. Na sepele comme on a. Maman chérie toujours chic. Et à solo de maman tande mozonga. Maman quoi papa? Ça bien. Maman, excusez-moi pour le dérangement. Makambo les cas franchement nous comprendre mon soutien. Na benga ki opeza o meka kuswa na Christian. Christian voyageur né maman. Mais voyage à tout Christian a provoqué mon pour na moni même pas mission de service parce que na moni même pas lettre mission de service et ça raso qui neti azo kende va voyage la mission de service to pas suivre vacances comme ça là et tout na moni toujours oui mais il y a tout royo la moni les a provoqué et puis ils a provoqué par ni depuis que Christian zo pe qui s'en ma sala musala ali soute na sala yango ka kezo pe la moto à chaque jour et du coup Christian a provoqué voyage kaka pona likambo wana
maman. Mais quand on couche na Christian. Bokilo na ngai. Maman. Zwa kimia. Zwa kimia. Christian zaya yo. Yala ba voyage mususu e yaka brusquement. Bako bengo ta mususu ba bengyo yako sala musala boye yaka boye. Na misala ya mobile na yo, faut qu'on supporter. Mais ça les loro moko mabezana te. Ngana osola na ye. Soka yo kingate en tant que maman na ye. Na benga maman leki na ye Blandino Sodo na Paris. Asola na ate ya yo zwa kimi. Oza mo soto bala. Soki les lazo pexo musala. Ils ont raison, ils ont perçu le sale. Maman, pour moi, il y a une fois pour quel voyage? Tant que meki au cas. Les Camerounais se sont en solution. Tu finir n'a pas pour la solution. Pour y provoquer voyage, qui sont les Camerounais voyage. Et vous avez meki au cas. Mais pas les bazar compliqués. En tant la peur réaction naïe. Olinga kenene. Est-ce que vous êtes dérangé? Soit qui mène en. Ah ça sérieux, ça ça ma bagage. Il y a solo maman. Ah ça c'est ma bagage. Moi ils en couleur son go totali. Et de ces 4 azo kende. Naza d'accord t'es na voyage maman, s'il te plaît. Azo benga. Benga eko aya kunanda bosolo là. On veut crier hein maman. Soit qui en machine. Na sérieux. Là c'est créé dans la sucré. Merci. OK. Masali bala. Ah maman le chérie. Donc au moins makambo mosusu fo kotalaka yango na vision ya mosika biso batateboti yo lelo ezali esengo ne biso komona yo okamati makolo na yo tosi bazolobi yo okamati makolo na yo kotia yango na bunzambe soko yibisi yango etondi biso baboti na yo na kati ya motima tata mwasi na yo jina mudita la mama de Meshaki na tata mwasi na yo beti bisiki ndobika tango bayoki tango nyeso zo kenda ka usamba isengo etondi bakomite ebe na shiko iloko nini za kuzanga yo ukomprendre makambo nzambe zo salila ka biso baboti ne na nzele mwana mwasi oyo mwana mwasi oyo ezali mwasi moko tala babigaele na biblia bango oyo abigaele mwasi malamu abikisi mobali na ye mobali joba yoraki joba wa elele kijengi sa sete lutu te sanite mwana te satilwile monchemba bendingo vandeli nga yao mwana ya liboso ya yambo mina nzela na mwasi oyo tala makambo abi ezobotama abongolisi yo motema oyambi yesu na bipasite lelo oyo tala ndenge eluki eza kobongwana biloko na mato etie te soki wana esanze makambo nyonso esanze en plus mwasi ezotala etatame na biso azolisa biso physiquement spirituellement tala mwasi akobala ye wana tata tata ludi te nani tunite mama ludi nani tunite tata le sulu ludi nani tunite ozana keleri nazana keleri nakombo taku akobi mama obelikamba ata na bimiseli yango lokwa balo mwana konika tangi na sika aya dépassé mwasi ye wana nzambe ayebi nga tindela ikinga nzambe nga tindela nga mimi asali mwasi mimi kasi tosobila kwamba mimi wate mimi te berbisi azali mwasi moko bato baikamona berbisi oyi berbisi azali na kabisa mimi neyo sokakangi biso papa liboneli ya tongo na bazene na basi oyo mabolongo sikoyi mabolongo namubange wi awa nakunana tata no mokolo mosu alinga pike crise awa likona libondeli abandi awa yakota na busomi akota na nini akota tata no alaki makaleka izali nde wana te mwana wana kuma mashine yete wenge kutu eyeba liloba lilobi bakulutu lilobi banganga oyoka yango wele te siko ilobu nini zuka oyoka yango ya maluba ngo te oyo zukenda wana yango te on comprendre biso moto toboti oyo berbisi azosalaka mimi asi asala yango mimi kaka bible apante biso na jeunesse popopopo asuki na malasi abalongo na malasi popopopo kota bebre atelemi sikazolinga apocalypse ekokota nge ndenge ya koma boye ayeba nzambe boye tokomofanda calme ebami olobela bino eloko te c'est ça ayebi nzambe avandaka na adresse ni non muteyede bino spirituellement bakaka lola avandaka na lola na yo na nga nani amoni lola olobi pas bien moto ayede bino
spirituel, papa. Tellement. Il bon finissement. Papa, vous tirez ça là, nous sommes sous la sensité. Biso va tout beauté. Tout à l'heure Mimi, tout à l'heure Belvis. Na bango mi bali soko moi soko ko vivre. Aka Mimi. On ils a bonné l'inio, et bonné l'inio, biso ba bot inio. Mimi a dit Belvis. Il dit non, il y a Belvis, il dit non. Il s'en va every. Ça c'est quoi ils ont mon. Ba every. Tous en a pas un OK. Oui, tous les benga. On n'a jamais connu la Belvis. Omoni biso na toza to ma sokoda to mona ba evre ya Belvis droit d'auteur siko yebisanga mimi eloko nini ya sali yao asana ba evre te loko akakanga kuna na mini yango mini yango yo bolingela nini yango eteni yango eteni ça va papa est-ce que yo maman tete na mona mona kwa yende sundiata na ndabo so ki sundiata ki yende akatika la lobile lobile boni boyeko siko ye Belvis wana ayipa na bilo ayibisi binu Belvis na tozi badingana aluba te gestini papa déjà mona na biso siko to sali que diversion d'homicide papa bota le lote ya bota la lobby bota pe muto nini ameme no bonheur na ndako o ke le lobby bishana aya siko papa na to so ndenge mo bien papa ndenge mo to ko fami ko ça la kata ke no ko na zala kata seremani ni bilo ke seremani c'est image ya musika bela que no pas de mutu na moni bilo bozo comprendre des visions en matière visionnaire après nous représenter bilo na linga jamais de biche na verser na ngai frère dos papa frère dos la Bible nous dit la Bible nous dit c'est lui qui la Bible nous dit corps retirez-moi bazotuna nani asalinga boyo bazotuna nani abongoli vinanga bazotuna nani asalinga boyo bazotuna nani abongoli vinanga non c'est Jésus qui a changé ma vie non c'est Jésus qui a changé ma vie non c'est Jésus frère Belvis mone na sabola on va pas na longola oyo babengi lokuta na monoko na ngai nalingaka mpe te motu oyo asakanaka na réputation na motu nalingaka yango susu te sebe ya biso ngai nabengaka yo te oyo aolukanga epa na biso nabengaka yo te nakotikalaka jamai obengaka yaka olukaka nga mpa na biso jamais soki oya mpa na biso na ndenge na yo yakaka na ndenge na yo eza te keno soki oya mpa na biso obanda koloba n'importe quoi obanda kopesaka bango bambongo obanda kosalaka bamisala mpo keno balinga yo mpo nga nao tolingana service nakoki kosala yango jamais frère Dose makambo nozoloba wana nani nayaka kuna parceke toke toyaka na mimi nayaka nga mo te eza soni eza soni makasi ser Belvis omoni ngai métanse so nalingi motu noki na osula na pasteur ou bien eye na révélation mais oyo ozosala eza bien te nasalaka yango te epi badose ndeko na ngai ezalaka ta keno soki moto alingi yo ayebisi yo ata je t'aime to nalingi yo tozalanga na yo nde okosala bato bon par amour okokenda mpa na bango so ozala kuti bango baza na eloko te okopesa mwa quelque chose mais oyo ngai na yo natikala jamais koyebisa alors oyebi déjà keno ngai na servili tozalaka déjà ensemble mais mpo nani koyoka soni te ya kokende te mpa na biso oyo kosala ba n'importe quoi oyo kopesaka bango bambongo eyebike makambo te ser minelki yango asepela na yo te nalingi kotuta yeba makambo ata pasterokamusanga okomusanga nayebi mpa na pa frère Dose mpo na mimi tokendaka na mimi soki yokomomela bambongo babiloko kopesa nasalaka yango nga sikoyo bapapa nanga bakoma soki osambela te nga nasambela te yo nde namoni ozosambela nga nasambela nanga ya solo nzambe bayebi nga nasambela nanga ozobimisa wana eza ya mabe iko oyeba nzambe tika eza soni ser métance oa témoin na ngai omoni nga likambo nalingi mpe nayebisa ngo paster nalingi mpe te nayebisa ngo ser mingi mais nga nazosolola na solo na yo etake frère baseye
yango na yebi yo osoli nanga te nazosola na yo natie droit témoin yango na yebi yo boye mipesa respect etake oza mabe te oza kitoko mobali omona na olinga yo koyaka supa na biso te so oya yaka na ndenge na yo mais koya te kende oya kobisaka bambongo na yo opesaka bango mpo nga nalinga yo na kotikala kosala yango te nasi toyokani nga na merci tosola na ndenge na yo soki ezokontinue ndenge wana eza soli mpo nga mpe na kogarde yango te eza soli omema lesoni na église eza solo nasala yango te tika nzambe alingi ndenge wana te linga mobali ye moko aye ser dadbish nalingi yo mais oyebi bien ke non ye ndenge aza wana bazalaka na seyokoki kokota makambo wana te ke non okende kolela ye livance mpona opesaka oyo ondimeli fredos oyo nga nazobimisaka ma mokolo nzoto na bigi nasala yango te yo soki ozondimela ye mais soki eza ndenge wana tika te ya bongo te oyebi kokonseye te komi loko ozondimisaka na makasi me nasala yango te anzimisi te nayebi te ozokoma place nga nazali ere ye alobi yango alobi na miso na biso mibale te ekokende eza nango na problème te mais ekokende ya kotika biloko te po oyo ozobimikisa epai ya fredos natalelaka yo yesu nayebi okosaka te natalelaka yo yesu Jusque là, je suis ta femme. Tu vas me faire craquer. Tu vas me faire craquer. C'est toi qui vas me faire craquer. Moi comment? Oui, oui. Je t'évite. Mon amour. Nasa na besoin de chérie. Et le connu la solution, chérie d'Angaï. C'est impossible, chérie. Si tu ne veux pas me soutenir, et l'eau comment peut marcher? Je suis au boulot. Banatongo tipo kwa koloba loba loba koyoka yoka yoka motorole pasi kimamba mboye. Heureusement nanda kuna bi bon maquiller les alaté na na nié na fanda na yokata munuma mutute. Tu viens encore me déranger. C'est le mousou. On s'assure ne ozoluka mwana wana yo ozoluka. Yo poko mino pour famille na yo. Ya solo tokoza mwana mwana ndenge yo lingi même pas kusimba nga même pas kozala pembeni nga même pas na solo na yo. Mais ce qui nous a dit que tant qu'on a dit pas mola. Et pour ça, la mandingue nini. Ok, la fête nini n'a pas eu le moussou. Je vais seulement discuter un peu avec toi. S'il te plaît. Je ne suis pas ton ennemi. Non, tu es pas mon ennemi. Tu dois me reposer. Pourquoi tu m'évites alors? Pourquoi? J'ai pas envie d'écouter Makambo Oyo Limolo Balangai. Chérie Nakobota. Nazana Poussa et Makambo. Ok, tu vas mettre au monde. Ok. Kanissa, Lota, Nandoto Nayo, tu es engrossé, voilà, Bamemio la maternité, il y a le Moboti, et voilà. Donc tu commences maintenant, il y a mon Lota Lota. Non, laisse-moi, laisse. Comment on est Guimako? Guimako, oyebi la Simananga. Alors, comment tu veux donner un exemple à Guimako? Nina moi Sinaye, Masala 10 ans avant Zamba Pambola. Ah oui, 10 ans. Et moi et toi, nous avons fait combien d'années? Mon amour, on a la zana c'est ma colonne, ça me j'attends. Moi aussi, on a école, na zona midi pour et ça quand je n'ai pas changé. Comment ça quand on a Nzambe hein? Nzambe là tant que na l'Ancien Testament, né Ange Gabriel a ça y. Nzambe le bina mo kala ile ko mama sacré. Non, na c'est pas Nzambe mi balete. Ozolo bisanga trop, je suis très fidèle na Nzambe. Oui, ozolo bisanga trop. Est-ce que tu peux rentrer dans la chambre là? Je ne saurais pas. Ndana zalana muawana. S'inspirer Makamia Moussala. On s'assure que Biloko est en la mongo, on a mis ce calamar à la source. Don Simon, Martini, Rosès. Hey! Oh! Nous avons hein? Sapin. Sapin, on fait un changement. Voilà. Sapin. Ici, bon, cette photo, il faut la longola.
Ça démontre que moi si oyo alingi masanga natalelaka yo Yesu nayebi okosaka te natalelaka yo Yesu nayebi okosaka te ilaka na yo Yesu ekokisa makayaya ilaka na yo Yesu ekokisa makayaya yaya 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 natalelaka yo Yesu nayebi okosaka te talelaka yo utefashwani tunizote sinipomba yo lukela ite no lukango mama bungu borotaka makuta na ngai mpona oyo andali boye bokoli nenga andali boye akoki kokotela chambre na bango te soki nayaki ne mipai damsay yefatu bongo lamuka wana oyo moni ya chambre alalamuka kuna oyo kamaladi nosa kudubila oyo na kuzipa yo lisusu kota na chambre nokende kulala kuna soki nayaki na bapaya ye marijani yo ozali mwasi moko boye olubaka na yo te ozakaka itirise na bana kaka ndenge alali na mpendo oyo ebana alesi nawuti kuna tokutani na secrétaire na ye Sima Oluwawa alobi na nga ke baza kusala kwa organisation Luanda na Kabinda komisa bakotisaka kuka ya babutei wana lukola yesala mitro babandisi koyo kusala ya lata potina kisasao kuka ezikomi kukota ya milangi koti na ino te ya milangi yango za kushukira kuna pwana milangi zali ya bakajeti ndalubi na ngai nazonga na ngai ye akudukila ye palasi awa alukula bakusala biro awa fatwa kuzala wana yaza na biro na bango yende mutakusimba gerati awa ngade abazilenga msala na dini yuma mwana wana zana longa ebsenga de akeno asali nini nemo a boutique na yamulele na banda otika kuna na za assurance kuna dai yo kaka na butu obandeki kulubawa oh papa sala nyonso solola na Debora ukako komisa abenga simao nakende kusolola na bango ali ubalo kili sisi musalo yo komona na yambo ya kusala papa nabengi yo mingi papa na ngai boni santé boni bamindele kuna ngai na nyana yebisa yo ngai bosaka prier mpo na ngai papa koba ezali kama kolanda te me bosaka prier mpo na ngai lelo ekomi na Kinshasa moto abeli malaria papa koba typhoid papa koba boy papa koba azali akoyoka ok merci papa pesa mpe mapasi mbote pesa ye mbote apesi yo mbote ça va ya nalingi kopasa yo tasengo mbongo koba osalaki biloko yango te koba tika nazoki na vandenge na ndako awa te yo oyokaki teke babenga na chance nakendeki ya chance vie bourreau bonjour vie bourreau te koba okorate kodi ngaso nazwi mbongo etati ozomona nango vie bourreau po aza na limai na mwasi mamari mamari abengaki lobi mamari alobi tozozwa ngai yeli nzala likala ngai nayebaki pa bourreau soki abengi solution ezali papa nakesika otegelaka wana biloko ezali yoyoka te Mais papa, même 6 ans, il y a un entraînement parce qu'il y a un entraînement calme. Si vous entraînement, il y a karaté, balongola yo, on compète à la coloté. Et là où tu as volé. Si on a volé, on a volé. On a volé. Ok? Karaté, ok là, karaté, balongola yo. Na boxe, balongola yo. Lelo ozongi na nini? Na volé no balongola ndenge ni. Donc on peut jouer olympique. Tiens, on a gagné un tour. Ça va? Gilo. Gilo. Yom to comme ça, attention.
On a compris dans une ligne. Pourquoi ça il y a ça la souci na souci na ngate. Example na mbinga mbinga. Sika mashaku awa ya mukuru ayaki. Ya mukuru? Aye na baumba na ye nyonso. Alobi na ye esikeza ti abe kuna mpo mobali aboyi sika. Yo kanga mobe na ye. Ya ke imobe azana makambo nyonso bayebisi yo te mobala jo sala bo sika yo pa ndo be. Ya Susa. Kuna bini. Susa na ye te. Ndenge tuza kuluba ya jali wa. Tubengela. Bengela ya bima wa yo shali mama ya ndenge. Ngai na bengana yo. Na bengana mona mpona mobali moko boya jo linga mona asimba mbongo te. Ajali moshi ya libala bima kananda kubo wote. Susana. Moshi ya libala ndi iwe ka. Ile photo na WhatsApp mobali ya Batinde ni photo. Batinde. Totilo na batinde ye photo. C'est qui c'est? Photo ya mosi. Papa, ndenge bazo créer un problème. Yo ni no c'est ça. Batinde les photos de ndenge. Susa. Ata mninga no Susa. Tata ye. Oh. Eya Susi. Écoute, il y a pouvoir c'était allez katoka. Les qui sanga au formé ni ko fande ko bino bo désordre boy. Aussi bo koli. Ya mokolo kunya. O kangi coin o. Sko pa batuma le ka. Ya pouvoir ni. Chokompiko ya ato esikate chokompiko. Papa lingo usana a batu. Tio ko mlienga yi. O bi ko fale no so internet ko ngara so badi o bi ngeza. Fwanda tete. Koluka bangote. Chaque moni bango moteme ko ya ko swa yo koluka bangote. Koba, on appelle ceci là. Ah. Asanyama. Mama iko ndo mama bi. Na lo mama de. Mama de, mama ba ko la sisa na mote. Ngale lo na bona hapo silika Gilio. Wewe ke no mikumisike na ke entraînement. On dirait mutu moza la na makolo. On dirait mutu moko toki. Gilio obiyo kila mama. Ngana matala mutu ko tamola. Moto ko bena ngama toyo, bena Gilio ko ta ko sala ko ne jamu na bopana ne tika mwana kene ndenge. Awo bena makimu na ebite. Bon siko entraînement ya sana makolo. Aluka kama kambo ya aji. Kone yo luka makambo. Nuko makambo ni papa. Ndio ngizana wewe ntoko. Na dali limite na ko sa. Ngwa puna ko teno ngwa. Velo pe ba sombe velo o tambo na ngope. Liboko. Ah ya ngwana ke. O bangi. Samba. Tele sila liboko o menzanga. Leka. Na Emeli na haki. Leka. Mwana mubaya kicha sawa. Ambote mama. Ona. Ya zela. Emeli yakana na kicho pesa na mupaya ko. Sino sona kicho ya na mwana pesa na mupaya fanda ko. Emeli ya ina. Moko tuta tutambuya. Ah, fanda mama. Kasi batindi yo kiti kono ke Mama pana kimia. olingi koloba meme otambulaka te me munoko abatindi okiti Na mwana ozala mwana nga mema Koloka soni tata mupaya ye na kati ya ndako. Kaka biso tovandi mwasi na mobali tobeta masolo na biso tozali sike mupaya koyeba mama yo nani fale kotuna ngai na ye na ye yo kotuna ye ozomona ye posi aza te kasi mwasi na ye bisaki yo ya nakende kozula mono ya biso mileti kasi yo na tamasi yeba mndopona mtuko yo Gilio papa tako dingala ko njinge tene kata bomo est-ce que moi mwasi aza mabe Bingala. Ayo kajibuka. nakosakana ngai te ya donc namoni bango osangela ngai bino na niveau ya koyene mwasi aboye te na qualité ya o mwasi na ye amen tozala posa mabota ya ye kaka po abotela biso bana mama yo bota obota bana nini ozali mama merci ozali mama mabota mama mabota ko efodi azali mwana nani papa tika ngai kotunisanga na ye na mwasi alunusu ye yo azobota ye akobatelanga bandeko na ngai ya basi banda koloba banda ebandeli tisuka ebandi boni yokanga biloko na yo nyonso na ndako mobali eza te na voyage uya nango na ndako ako oprofite na occasion mwasi ya libala est-ce que oyebi ke babala papa nayebi si na profite na ngana occasion wana ndenge ya voyage ngana wapi alliance naza consciente ke alliance ngai ekomanga moke na ndakala te omona kala omona te mosaplenge ekoma komba ngai alliance ekomanga moke ata ya christian omonake na alliance yayebe ekoma moke olasomba to revo ozomona babiloko yango
asomba ngai mwasi nasomba baliasi toleka so na misaki papa toza nao na temps wana te na étape mpe tosi tokomi nga nakozonga su nsima te nazozele kaka soki aye nasengi divorce avocat na nga aza déjà donc nga na ye awa mpona kozonga su na ndako ya krisia te likambo nini ozali mwasi ya libala na likambo azotikisa nga mosala d'abord na deuxièmement azotorture nga azoharcele nga nyonso nazosala eza kaka yango te mpona ye mpona ozonga mwasi na ye oyo akopesa kimia ifoka natika libala moto mabe bongo ya zilana mosala wana osalaka wana bongo salere ekenda ko wana ezaka na maboko akisa so na yo ataka liste de paye nanga ayeba nyonso yematageraka bongo na yo bongo yo apa atindelaka yoko te atindelaka yo te ok etant que tata salaire christian mutagéraka ngo Suzana etant que moke tata nde nandiaki mbongo ya libala makambo nyonso oza koloba oyo tokutala yango nsima soki mobali na ye rentre chez toi mpona salaire eza problème te azaka mobali nanga eza nango normal agere salaire nanga eza problème te mpona makambo nanga mpona otuki koexplike okuzonga kuna nalingi kuvanda na yo awa te osali mwasi ya libala olingi bakanganga akojonga te ye nandaka baboti na ye akojonga te mama nalingi kumona yo awa te nabengani yo te nalingi kumona yo te pombeti na yo pesebukana betebukana te azali awa azali awa yo mukolo kubala nde kuyeba pasi ya libala eza malamu te eza mabe te metala tayi na yo tata ya bia sikoyo ye vi ya na tayi oyo aza nango azobota te banda ye na ndako wana 9 ans yango oyo tozotendre 10 ans lelo abotaka te nakuti kozwa efodi na ye po aza mwasa mabeni nasali mwana mama oyo mama tete nsona oyo aza na ngola mwana oyo atikaka na madimba oyo kasi fodi avandi na madimba na utozwa ye kuna kasi ye yoti bino bokota ndoki na bato bakolaka te mwana mosi nde nayembaka ye omoni mangode aza na petrongol na ngola kuna oatekaka bamalewa banini mwana kasi na ye basi bie mimbali ozali mwasi mabota yaka mwana mona yebaki te ezali yo mwana nani mwana ngode nzambe oyo akoki na ye koba ekoki koyamba ye tina suka boye nini yango suka boye mpo na nini aza mokilo na ye azoyamba masele zuwa na memeli ye mpo na memeli ye lumusu abala ye nayebi ke koba kozwa ye tomemeli ye nde lumusu yo balikelaka bato boni ndenge tata mosala bi bota sopa kutu basi talaka biso tozala ndeko ya basi te mwasi kaka nga moko na libota oyo mais problème baleki soki ezalaki keno nazalaki kaka bavie oyo wana nazalaki nango ya mabe ya kosala bato mabe ese dolingaki po bandozwilanga badécision nde bokomi ozwa lelo j'espère ke ndenge ezala te sikoyo moto oyo apesi nga esengo moto oyo alongoki nga na mabe moko oyoyo bino kutu bokoka jamais kolongola nga yango tata na yo azali mayele mingi te tika naluka nde wana azali mayele mingi te sondi ata ye azotala mwana oyo ndenge azoyela ye bambongo azotala ndenge azopesa ye azokabila ye bilamba azotala ngai nalobelaki ye tala kolanda eloko oyo epai ya mwana oyo te ngapi nazosepela na ngai na mwana wana te nayebi te oyo makambo nyonso ti baosalisa yango wana mimi ayebi yango te mimi ayebi yango te paster mpe ayebi yango quelque part soki na okotela roma mosu osala komona yango te ya normal eza bato mosusu batia bango lokwa bapon aye mpo ayebi alakisa o nzela nzambe e na nsima na ye nde akuta ntu na se ya bebiche te toziyokanga mpe nzambe ntango asala biso bato asalaki avec intérêt na ye asalaki toluye tosalelaka ye tala na vie ya lelo soki intérêt eza te herve okokuta mpeso baconseil wana tomona safi mapendo azalaka a notoloba ya vérité ser safi mapendo azala a mobali ayede animai na france ozusu lili ngonda donc soki ati opembeni seki aza na intérêt ke non aotinda biloko ni etekama bien ozosela mpe mbongo
Ils étaient japonais au bail. Ça fait ouais, nani. T'as dit yum japonais. Non, alanda qui pèse mais ils ont là. Pèse à mon vie ezali. Mon indi kuno azali déjà. Azali na fiancé na ye. So pas ni kulungu le fiancé wana. Ou pèse yo yo. Mais fiancé. Ils ont ma vie. Tout le monde a progressé. Bali kana moni de tisadam ozokola na mulai na makanisi ozokola te. Ah oui, ah oui. Ah oui. Dans ce moment baso ozokola te. Na mo pour faire. Zonga nyonga. Nini? Zonga nyonga. Autant vous savez que nous on a quand même c'est que le supposé côté on ndako moi carton. Yo, nana zonga. Ya muyibi. Nana zonga ndio sana batu mabe. Satan. T'es vraiment pas prier des baby si à 12. On dit la qui dit mieux ce comme on cas bon franchement. Satan, yo pas yo dosi soka na ki si yo mbeli atie yo. Ndenga tuka ndo bonga batu wana pas yo ça bien. Est-ce que bon mayo déjà? Tu vanda à bon man ndako. Kotina lisolo. Kotina makambo kala on a c'est les cas, on a c'est les cas. C'est les cas. Na eti kuna sola na pafai. Sala nyonso po osolola na ndeko na yo batika koyambaka bebish awa wakozwaka bomono na ye basalaka comme so ndire ke non ngana esi tolingana ngana ede tokoma kobima te nga fiancé na nga eza mimi nga naza na mimi oyo nzambe aponeli ngai te baponeli yo te siko ye mwana wana isi ya ipanya yo lubingana yo tedingana bakomportement osangi nga papa te bavandisi nga bakomoloba na nga ndeke nga nalingaka esengi kolobaka nini kasi ngangele yo soki yo bozo ngangele ye te yango wana azokawataka makasi ngangele yo telemeli yo olubi nalingi makambo oyo te epai na ngayo isili auya osani mama nakumobanga papa natekala na makambo nzambe ozonyini mama meme révélation nzambe alakisangi mpona baboti na ngai yango eyelinga lisusu mpona frère dose nzambe alakisingaki evangeli okufa. C'est bon, papa. Mais yo a un problème, il ne faut pas pleurer, ma soeur Mimi. Tu vois, yo allez juste un instrument où Nzambé a pour utiliser. Hein? C'est ça, yo a un instrument où Nzambé a pour utiliser. Mais nous allons prier l'Éternel. C'est fort possible aussi. Nzambo Oyo, on a livre Isaïe chapitre 38, le verset 1. Oyo Tindaki, Isaïe, Akenoye Bisa, Ézéchiel Sarukufa. Le même Dieu. Tant où Ézéchiel s'assemblait le même Dieu, alobaki na ya okufate et puis abakisi les 15 années, c'est les années où azalaki na même chose. D'accord. Papa, Nzamba pesinga précision. Ayebisinga vendredi na 16h. Papa. Mais yaka na message à baboti na ngai papa yebi telo na koma na bala bala. Ne pleure pas, ma soeur. Mes parents, tant révélation yaki, on avait prié. Mais Dieu avait décidé que mes parents bakufa qui? Papa, cause na ngo yango lelo na se retrouver dans l'église papa. Lelo bakanganga ndoki na se retrouver dans l'église papa. Batika lupa munene ya baboti na ngai. Papa, pour na frère Dose, na moni ki tosable kaka. Tokosenga kaka mo nzambe kola vie. Nzamba ko kusamukana na été. D'accord? Nzamba ko kusamukana na été. Nous allons prier Dieu et tokosenga mo nzambe kola vie. Hein? C'est pas que binanga nasenga kaka tokosala priere epai ya ser nasi mokwanga bana problème na mobali na ye babengi biso tokosala bango priere. Mais organisez-vous avec les intercesseurs, baza wana bokosambela mpona bango. D'accord? Tu as quelque chose à dire, maman? Oui, papa. Mani ntango nyonso nayebisaka yo message ya nzambe bakanga yango te ozofonde yango te eza eloko oyo ezouta epai ya nzambe nzambe moko ayebi lepokwa yo oke okanga yango te puske soki yo opesi message wana te yo kokoma problème na nzambe efali oloba mpo otika na kimia kati na yo mpe nayebisaka mikolo nyonso marge babengana yo ke yo oza ndoki bible elobi baloba me bakuta yo na yango te le vrai jeu juste eza nzambe ya bomoi oyo tozobelele kati na yo esika akotikalaka koyokisa yo soni ata mokolo moko te ma ya misu na yo wana nzambe wana kopangusa banguna nyonso bakopusana pembeni na yo un jour bakolobaki mwana azalaki ya nzambe tika konitungisa tika kolelalela natalelaka yo yesu nayebi okosaka te natalelaka yo yesu. Ouais, Samson Samagura. Oh, Ozana qui? Ah ben non. Tu es avec Bossou. Ouais, prophète à Bossou Bolene. Kobe Tox. Ouais.
Ah mais non, mais il fallait vous tirer assis parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas au boulot. Oui. D'accord, d'accord. C'est bon. On s'appelle. Oh, je ne sais pas pourquoi. Hein? S'il te plaît. Je te rappelle. Oh, mais c'est maman Boué. Hein? Oh. Tu n'as rien fait? Et pour la nuit, il y a quand même ce tolali, au ministre là, la mère, au comme la chambre va pas y avoir, maman, qu'est-ce que je peux faire du mal? Corrige-moi, chérie. Naza n'a pas prière. Oui, Naza n'a pas prière. Moussa il est qui m'a cassé. Nabutu, notre sololana, femme sage, nana takaza. La femme selon le cœur de Dieu. Aïe, si on a passé, on a eu à l'humus. Même si il y a l'humus, à zone où là, on a un tout. A comme soit à la chambre va pas, soit à la salon. À tout la vie. Mais est-ce que vous avez un homme qui est là pour mon amour? Eh, s'il te plaît. S'il te plaît. Il y a 3 jours passés, la sola qui paye na nana takaza. Juste pour la macambouya site. Et c'est pour ça. Ok. Alors, yo comme solana naye na makambo etali toi conjugal. Mais chérie, Naza n'a besoin de conseil. Nangina yeba na pongi wa bita mususu na yebité. Bible zo ba une sage femme c'est elle qui bâtit sa maison. J'ai cherché avec une femme sage. Je suis en train de me concentrer. Je suis en train de me concentrer. Donc, tu as le devoir, il y a boutique un peu tranquille. J'ai un grand travail à faire. Chérie, bon, c'était pas si à moyen au répondre. Les locaux me seraient pourquoi? Non, parce que hier j'avais beaucoup travaillé et puis la rose s'est inspirée sur un dossier. Sur parce que moi je suis en train de me concentrer. Kenny ne fallait pas mon à la Thérèse. Ok, Kota. Kota, yaka. Bien sûr. Oh, tata moi aussi. Ya. Ça va? Ça va. Bonne. Maman, ça va? Ça va. Bonne. Maman n'a pas 9 mois à l'Iboum. Tokovanda mama. Tokovanda. Nekovanda ya ndako eza ya yo. Kobanga eloko te. Kota yaka. Mususu tale subuleni. Ndako na yo, oyo moni nyonso eza ya yo. Ya on a lingi quand même de tovandi boye. To solana étant que frère na sœur, étant que ba fiancé. Est-ce que yebsa ngai? Révélation wana eza vrai ou nza batel ce que ngana zo kufa dans quelques jours. Oui frère Dos, c'est vrai. Na tikala kozwa songe ya lokuta te. Eza ba dini ya ba cause ou peut-être les longa na se retrouver na kati église. Tant na lota ndoto ya ba boti na nga ou ba boti na papa na maman na nga. Tant na yena yebisi bango quelques jours ba kufi. Nzambe na nga atikala jamais kokosanga. Mais Bible yango moko elobi ce qui est révélé est condamné par la prière. Naza na confiance en Nzambe na nga to kota mabondeli to senga Nzambe alongola ngo musika na yo. Za na confiance en Nzambe. Na nga pende na vandi bono linga jamais na perdre yo. Na ko solola na Nzambe wana nebi ke ton na chaka mabolongo na sena belela kaye ayaka pona oyanolanga. Eloko mabe salama ezate frère 12. To kota prière ata 3 jours à jeûne et prière to bondela to bela Nzambe wana a répondre biso. Moni côté mususu na moni neti Nzambe alinga punir ngai na mabi nyonso na sala oyo nyonso na sala ya mabi wana nyonso na bongo bato na yiba biloko ya bato yango na moni Nzambe tina vandi tsaka na mokete mpona na souffrir surtout yango alinga sala ngabo na nzimi te Nzambe akosala bongo moto ayaka déjà ayamboli mabe na ye Nzambe wana azalaka likolo mpona olingisa zala yo vraiment. Okukamwa te mwasa mabota ye abota tala te basi yalumuso namokamwa Jésus Nzambe na ngai ye yo nayebisaki yo
mwasi mobali moto abongisaka ye okosomela ye bilamba ya sika kolata amimi mwasi na kati ya basi abotaka bapimela ye kobota te aye na eloko te ayeka ndenge aza boye abota tala te ye ponde eza kosa kotalela mba alati te okomema ye na zando okosombela bilamba oyo ya kolata aza mwasi ozomona ye teke mwasi kitoko alali ya evozi. Moi je ne pouvais pas croire que à cause de la bouée. C'est quoi moi ça la taille d'abord et puis mwasi akoka mwasi koma ya kokoka ye azotala nini ezali na nzoto na ye aza mwasi mwana nga mobali ngai naza na eloko akoloba te na poto bavote maki ete na mobali ne simba balobi antuka il faut zwela na monene na nzoto oyo aza nango masi aza nango azanga bana ngai nasala bino nini mama ngai azolimite nga maintenant via tu ne peux pas nous laisser docteur ayebisi eke na mbota via laisse-moi parler avec mes parents ça c'est l'impolitesse asa limbisa osenga nzambe nanga oyoka lusamba frère komitungisa te kuma susi moko te na kati ya motema na ye topesa nzambe wana tozwa temps ya kokota priere nga na ye tosambela tobele to alongola biwa mosika na confiance ya nzambe wana osala quelque chose siko sere mimi soki lelo ekokisami te nandimi te ekokisami peut-être mpo nayebaki nzambe wana te yango ya baboti nange ekokisamaki mais yayo motya tolo na se mobila nzambe orépondre nga moko mpe na kosenga nzambe tokota 3 jours à jeune prière tobela nzambe wana c'est bon 3 jours à jeune à sec nga moko na kosenga na nzambe asoka ye sere mimi nasali mabe ebele nasali bato mabe makasi nalelisi bafamille ebele nabomi bato ebele lelo na bapolisi bafoto nango eza partout po balokisaka ngai se nakoma soki naza na église te naza na ndako soki na église te naza na ndako kokende mosika nakendaka susu te nzambe nayokelanga mama asalanga ngolu nalongwana mission oyo ndenge olobi tokota jeune ya 3 jours na secret tokota jeune ya 3 jours toseka na nzambe wana aépargne nga na babi opesa ça c'est l'impolitesse tu sais que nzambe akela ngai na bino nde tofandi awa alobi mpe ke na kobota te via ça c'est l'impolitesse nakamwe ndenge azobanga bato baye na ndako mokilo na yo naza na problème libala aloba contre yo te mama likambo ezokabola nga na bino eza bana je me posais des questions nalingi nayeba pourquoi mobali na nga osimbanga te pourquoi mobali na nga nika kosentir nga te je croyais que je me suis mal comporté ozalaki na projet okangaki eloko moko na famille na yo merci beaucoup oui j'ai besoin des enfants merci nana kosa mesa oyo mwana pasola yango c'est quoi ça je ne peux pas m'acheter la valeur il y a ma place. Cette maison. Qui sera l'héritier? Oh. bazoye nanga bapampex awa na mbola nga nalobi bapampex nakopesa ngo nani koko azalaka te sikoyo tozwi solution na bando yamba nanga bapampex mwana liboso akobota za ndoi na ngai maman après tout nazondima oui malgré moi parce que boye na ye nandimaki te kakozala ya boye mais nalondima kaka baboye nde mama tele na toki mama kofungola miso mimi aza motema mabe aza ndoki namonaka ngo aza camarade na ngai
camarade nous maman vinge ndo ya salini. Sada. Mama. Mimi tinenga sala wana. Tena kati église. Tini ndofuna komona nde mimi afana kati église wana. Babenga nayi uta mama bangu. Uta papa bangu. Babenga nayi. Mimi aya bapaka nayi. Nana bien. Na ilongela cha. Ndenge afana kuna nekisa mimi Nzambe alakisa baye. Alakisa boso ke ayimba aboma bapaka nayi. Abomi bapaka nayi. Yenda sana Nzambe alakisa kaye kana kati église. Iso toza na kati église. Mais Nzambe alakisa biso ke. Kaka alakisa kakaye. Alobela kakaye. Nakendaki kolonga tina kata ndaku na ye. Eh yaya. Tonaki sika. Na siku kata ndo bate ye. Eh. Ngaye. Nakufi na ngai papa. Eh. Nini ngozema? Papa. Nayebi te. Nga penza nayebi te. Le mayi lesili nga na ba swelo na loba te. Na je ba swelo na sala te. Nga na vanda na ndako na sutuki mama na tata mwasi na ye na mwasi. O mwasi ya lomuso papa ata yo moko. Ndenge nini ata soki bozoli mwasi. Lokola mwasi wana ta mosusu akoya akozala pondezi. Premier jour ayembala moko aboti misato mbala moko. Mais ndenge nini tokoki kovanda ndako moko na mwasi obino bozuli moto etadami na ye nayebi te. S'il vous plaît, boza bato neti nga. Ta bino moko papa. Eloko nini ya mabe nasali bino, eloko nini nasala bino. Osali biso eloko te. Tosoluka oyo abotaka. Oyo abotaka. Nayebi te. Nazoyeba te papa na ngai. Tika osema loba. Ngai naza papa. Ndenge naboti ya lumusu naboti yo. Oza mwana moko respect. Mais soko kanisi mokomusu na ngai epai na yo. Nabaka na yo nini? Bosala tuna mobali na yo. Boluka mabota. Nayebisaka te? Nga moko lelo na bonda zo avance pasteur. Akinjamba la kiseki. Dozi akokufa vendredi na ba 16h. Nani? Dozi nani? Dozi ola mwana na bino. Ya komsa ngani. Mama, yako na yebisa bino kofungula miso. Yenda nasoka lobike mutu akokufa peka. Eza ba shena ye. Nene pa sala na pa mama na ba na papa na ba oki aloto ba ndoto. Njoka ne ba shena ye mama tazolia ka ba na ndenge na ba. Na dozi te. Ah, dina dogo ya kosi. Ya sala ba mbi. Soko. Ah, tika na mfukani yo ba salon ke makakufa. Yo kosi la to. Profiter wana na ndoto ayibisi mutu ka bo. C'est excusez, est-ce que Marambo, est-ce que vous avez les cabots de là-bas? Non, c'est tellement. On parlait sur grand frère en abysse, ah, dans les conditions de la famille. Mimi asa camarade na papa. Ngamo na sala na dozi. Na dozi. Kana na site. Yukana mwizubi. Sundia. Na jana site na dozi. Sundia. Mwani nani oya? Wafumula misu. Mwani nani oya kulia? Abidozi. Maman. Ani berebis. Berebis. Ile solo ba o ita de sa konta. Ni mo sirika na papa kwa kutika. Mama fungola misu. Mama. Soki lelo yo omoni kambo esalami komo ya mabete. Esali kambo yo tata mwasi na mama na ye oyo. Bango batata tete. Mais lo ngone ngelo. Akoko usapela la région Kamayondi. État d'âme na ye. Oyebi yango. Oh yaya. Te na ko bana no. Comme na ko ba yango. Donc na za côté ni bana. Tous les deux côtés. État d'âme na ye. Oyebi yango. Oyebi yango po yebi. Na yebi mwana na yo ni papa na ye azaka nani na mboka saka likambo na mboka ya makasi. Ya mabeza te papa. Sika to sala bia yaya. Esiri. État d'âme na ye oyebi yango. Sika. Mama. Yo zali mwasi na biso na koko boya te. Oza mwana moko sa respect. Le respect na yo. Yango ne mte efondisha na ba. Papa, vanda na ye. Nzambe ko sungo bobota. Ezala ye, ezala yo. Oya kobota ni mta afasa. Boyebi sanga miracle ni bosala ki bobota. Ah, to boyebi sanga hi bonzeni ni bokota ki. Tamsubo ke ndela nga jolobi na be. Ai pe. Na kota tena wenza. Rekiri lokolobi. Ngara saka mama na bino bota ye, bana bandela bota moto. Na yi position na sama na sala. Yo ko ko ngo no bite. Papa. Mwana kitoko bongo. Moseka yaka. Yaka bu. Mama.
Mobimba. Na yete? Comment est-ce que nous go wa? Na dozo wa. Yakafa. Yakafa kokende. Bokozanga ye musala na yakenda kaka. Donc ye mwana mwasi wana so kutolobi bien. Atema kitokina ya tatane na mama de famille ne Mobimba. Abengana ba kwa kolala kuna na église na pasteur ba toi. To sambela ka église. Ko ya suis ko ya deux ata to sale lo. Pas deux okuka te. Yesu to sambela na église. Kwa nchamba la kisabiso tika kaye. Adia mama ne kwa zali familia ni ye. Adia tata ne po bazali familia ni mo. Dosi bazali familia. Na lingala dosi makasi. Bana le bana. Soki ya solo nzamba zala bomoyi. Soki ya solo nzamba. Sika bio ngai faut que pas ira ngai. Maman ba ko ngiko fa mama ne ko to video. Papa mama ne ko lo bawana. Na so yo ba pete. Tu na tinda ina ba ka mama bana ba ni. Na tinda ina ba prière. Kende prière. To ko ni prière. OK hôpital. Ça va salaka. Ngapela na mtata na te. Obligé y bo forcer y maman. Ni mabosa les amis, les amis ti mo bosa la. Bana ko tina yele wate? Mais. Tika ki mwasi, no kwa yele azani. To ya oyo ngana moni na kokoloba. Soki ya solo bolingi mwana na bino. Basi mibale bafantsa bango sika moko te. Okolukanda ko bosaye. Papa, nataka kala. Bango sika moko. Mama. Boyeba deja soit booluka liwa ya mwana na bino parce que ye mwana mwasi wana nga nayebi ete mais kola bino bozolimite nzambe na nga papa mama okobenga ye mama le toko bakobenga ye yo za mama kulutu ye za mama leki problème eza wapi oyeki mpe kolelela biso wa papa via komitumisa te maka kende nga babatela yo imi ezala na yo Kende maleme maleme. Ko batika ya. Nasoki na ko barabilo dikamoro baka bomona ngai mabe. Non papa, bomona baka mobile moko. Papa, to salini. Ko ba to salini. Maman, est-ce que ça mabe? Na ça mabe na salini. Ça mabe bino. Oye pela bambula oya salina la kisaki nzala nzambe. Yo to pesa makota. Basi basani bale. Cha mwaso na musu. Mais non, non papa. Na kala ba papa banda ko tia basi mwasa liboso mwasa ni balenda ko moko mama leki mama kulu. Est-ce que ça mabe? Yo yango boso mo nyolo. C'est une solution pour la mwana. Yango bo nyolo. Ça mabete. Ça mabete. Papa mwana oyo yule mobali. Ozo ndima ki fala défendre na ndap na yi. Ndesa nini? Ye ko na ko bien. Ngaku dukala tepe na uzo susu. Ye pasite la ngowa pe ye wapi? Na mwana nana ni tonzo yo wapi le na no tonzo wapi? Bota jameni. Na mwana nana ni kama mwana mama yake na bino babona kwa bini mama. Yasipinde mo. Mama zoakinde na kongo na Yesu. Na kongo na Yesu na tata na yo. Kongo na Yesu na mama na yo. Osima musala nzambe na mama. Musala nzambe katika za musala nzambe. Sawa simba wende musali ya kongo mbele. Ozo simba kama mtoto musali ya kongo. Papa zoakimia vanda kitia. Yo pesa zoakimia. Uyuki? Zoakimia vanda. Zoakimia vanda. Hapo kwa mapenda mwana nani? Wala kwa jina kela sio eta kwa Ozo simba mbali ya mtu ate. Akasio naye kile, inte kile. Sasa nitonga nzambe. Tosa na kinya, s'il vous plaît. Akimi mtu kotola wapi? Kimi mtu kotola wapi? Depuis question yebele ukila kwa. Bon, litama. Kwa ya liwape na bojango wapi? Bojango na morgue. To bojango na peu final. Mama vanda papa no. Ana ko vanda tena yeko vanda wate. Est-ce que vanda? Te na kuzana na tena kufanya. Dekambishalite. Oi bwana, mute igreja ne yote. Euti wapi veneration wana? S'il vous plaît. Mpaka ndonu bake babomila ngai mwana mkono ya vandeledi. Tika papa. Moni papa bazar attention, d'accord? Tuzali attention te. Mutu bela attention azalite. Yo nana ngwa bela attention. Na ya na mela kasik. Ndenge na yalia. Par rapport ko loba. Ngana zali kula papa koba. Papa koba soki tension matiri kaya muye mungu. Tete moi tension fandi. Bon, nalingi na loba na bino boye mama papa. Révélation na. Omoni yo. Papa.
C'est quoi qui m'a rendu la ligne message de la locuta tata nous va boyo to le bisanga maman na mwana bino na ninga malam frère 12 akufate frère 12 arosala bon ya kosi ya zo tinda comme message ya mabi bon mwana kukufa fo tala soko dia ba boti ne yo soki sa pa ya ba boti ne yo papa dégage mama kusimba ka boyi zo yipso zo simba ka mbali ya mutu zo simba ka mbali ya mutu simba ka boyi papa malembe te mama dégage arosala na bino boye papa kusenga na yo boye nous changer révélation oui nous changer parce que le changer c'est oh j'ai lu la première chose que yili bino yuki la deuxième fois do yili ngate na kuya yuki papa et puis na kuya na ngai wana mona pende c'est na ngondoto tala bibe yuki papa papa ya bande kuyo dia capacité ni yo na mama capacité ni merci bon ça va na c'est et ça te gars omoni yedi ya mama yamba imba makamisa kana kanda ona omoni ya mama makamisa na kokoto ibora na kokoto mama oyo omoni yedi ya mama yanga yukumona ngo makamisa kana kanda mone siko uta Maman, pardon. osana kati ya etonga nzambe eza malamu te fo opanga no mokili apesi ope mosolobelaka na mama eza ndako ya nzambe tosala yokondima obokoli mwana na yo akoli na age wana bapesa révélation lobi azokufa alobeke bino maboko esala biso dikimoni kimia oyo message papa oni oyo tosaleli kojo tosaleli senko tosaleli bakimun je kimia parce que révélation tozomona libandi yo textuellement na mofrère na fioti ngoma botanga nazomona libandi nayo libandi ya fioti yango kitisinga ni tete papa likambo te botiki biso nzambe alimbisa sundia merci mais ndako nzambe mama papa s'il vous plaît non papa pas jusque là Nino, tu veux venir côté. Ah moi tout. Oui, bien gâté. Yo. Merci. Allez bino. Boke na kimia na Yesu. Il y a dans les familles, la famille ceux qui disent bah bien s'embêter, il est toujours difficile de croire aux choses spirituelles. Hein? Mais nous allons prier Dieu à ce que notre frère ne soit pas akufaté qu'il reste en vie. Pasteur, franchement, on a un banque. Parce qu'il y a un côté de bisobo. Imaginez ce qu'il y a une veillée, tout là, il est fatigué. Non, ça c'est une révélation. Hein? Il suffisait seulement, on prie ensemble avec Dieu. Mais ils ne veulent pas croire à ça. Qu'est-ce que nous allons faire? Cher Mimi, ne sois pas triste comme tu es. Hein? Paul Mutombo
nzambe ya lola lelelele ata yo fingi ngai lelelele ata yo joli ngai elongo na nzambe ya lola lelelele. Ça papa. Ouais. On a commis déjà Nazar déjà. Excusez papa, on a ton souci à Zakuna. Non, on a coûté éteint, on a bien appelé numéro on a isolé kata. Ouais. Ah, ça va. Ça va. La communication qu'on a, on se reposer. Parfois, il y en a, et parfois, déplacer quand il y en a. Ça va, c'est bon, merci. Naroya lobby, Naroya. nazoyeba te pasteur nakomokende ti wapi eza normal te eza normal te nga nazomituna pasteur mpona nini tosambelaka mpenza mpona nini nzambe aza wapi nzambe yango aza wapi mabala kombi ezokufa na mokili likolo ya makambo ya kobota bafami boli ezolela likolo ya kobota pasteur nabalaki na vierge navandaki na église na yo naumelaki na makolo na yo oteyinga mama teyanga naza mutu moko nakoki jamais koyeba mobali avant na bala nzambe asalinga ngolu nazwi mobali na yene na église bosungi nga si tobalani papa nabali mobimba na libala naomona mwana te famille ya mobali na nge elobi efingi ejoli aveni fingi ejoli bapesanga na kombo me nazalaka na nzambe mo nasambelaka nazalaki na confiance ya nzambe wana ntina suka lelo ndenge toloba boye famille ya mobali na nga bayelinga mwasi mosusu bayelele batie na ndako mwasi wana nakoki kozwa ye meme domestique na ngai te mpo biloko na ye mobali ndenga kolinga kolia te vi nini ngai nazokende likolo ya kosimba nzambe vini nazokende pasteur nzambe yo salakisaka biso eza nzambe akufa eza nzambe moko oyo existaka te to eza nzambe abomoi oyo azomona pasi na nga pasteur nasanga moko te nazolela bato bazolela ebele nazoka bato bazolela ebele batémoignage ezosalema ebele bato bazosambela nzambe baopambolama te mpona nini tande nzambe akomotinda bato na ye kosala n'importe quoi. Je te dirais, ma soeur, que tu es conseillé découragé. Je te vois, c'est comme si on doit perdre espoir. Mais pas un Zambé va perdre espoir. Nazo perdre libala. Oh, perdre en côté. Qui te dit qu'on perd? Misu na ye alingi kutu komona ngate. Alingi komona ngate akomi côté ya famille na ye. Nzambe nga nazo tuna pasteur. Pasteur nga nazo tuna. Nzambe oyo bandai kolakisa ngata onyoso. Na lakisa ko tu le lo ma soeur. Nzambe oyo eza na nsima baproblème nanga nzambe oyo ekoresulta oyo ekolukela nzambe wana solution ngo wapi yango. Continue toujours à espérer dans nzambe na ça. Je ne te prêche pas, ma sœur, écoutez, je ne te prêche pas un Dieu mort. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu vivant et il agit pour les vivants. C'est ce que tu dois savoir. Oyozole que ça dit c'est comment, dans quelles conditions yoba là. Aïe bien go. Arobo ça n'a pas bien fait mon côté. C'est ce qu'elle a lui dit. Espère à l'éternel. Nazala besoin d'ango li sauter pasteur lobi na ngo mingi. Olakisenga mingi, oteinga mingi. C'est quoi ma soeur? Nanga nzambe na yo. Na zasu na besoin na été. Ma soeur, servir. Maman via. Na sala pour ça. Maman via. Maman, ils sont l'oronine et ce soit bino. Et l'oronine et ce soit bino. Hein? Mais ma kamuni bosali, maman kamuni bosali. Qu'est-ce qu'il y a? Naïoté? Tu l'oublies du banco. Naïoté? Tu panzites, mais tu panzites. Dos. Tu panzites, mais tu l'oublies du banco, tu classé banco. Mais le problème est que ça. Moi, je vois la priorité. Il y a eu côté d'une bande qui peut y avoir. Papa, le problème c'est que ça bino. N'a pas besoin de salité, ba salité ou non. N'a pas dit Papa nande biso. Maman, maman. Oh ya, mutu za kuboya kasi mutu za sauver bo moyini yo. Ya ko biso tu télémélier.
tutelemeli makambo mwana mwasi wana soka de baboti akoku simba yote jamais Belbish wana nana yesu bino ke azandoki botika biloko oyo eza kobebisa réputation ya mutu na bien que omoni Belbish azali mwasi malamu wana ange gardien likambo ya kubumba Belbish c'est que muta yesa non eza Belbish oui muta yesu bino ke non eza Belbish effectivement Belbish aza mais azo kanini apina ngama moto yo azo sombaka aminio yuki alimite omoni azo linga kande Papa Lex, s'il te plaît. Belbish, c'est moi, madame. Oui, maman, Belbish, on a très bien. À ça, à toutes les façons, on a l'ingé, si m'a raté. Moutou, à ça, il y a une dose de l'eau, on a bon, on a comme un boy. Bon, il y a son année à Zalaki. Bon, il y a son année à Zalaki. Ouais, ils ont même un bon jour, Kashi Yende, Belbish a sauvé. Papa. T'as moi, kufate. Na limité. Maman, na pas kufate. Ouais. Kala kama sikoni mtu ya mneni wi every akilio mkolo vendredi vendredi nga pension de sabata sacrifice ndio ndio keno sacrifice ndio na mbone mandenge wa kala mwana kwa choma na ndeko na yoyo patroni ngaba bomba eka kwa pali nga atake nene peka ndio na mbone mandenge wana pamite batu bala bala kama moko te bala leo ndio kanilo la sabato bena bena so ngena necropole ngo wana mtu ndio yako tala yo ndio yako tala yo oko porot tuna batu bakenda kuna ba yebiso tuna bango bakenda ba poshe ya family est-ce que lobi ke okufa lobi no ndimina nzambe te mbona baso izenga yikusove amine ngamu na kama ile akolota est-ce que église ndio goma makambo bino botana na miso bomoto boy so bozalaki na kati na ngayo to bomona makambo mais bozolo ba bozosala miso ni yango emoni kopenda yo komonela dozi kaka sikoyo lontineli nchambe be sikoyo komikomono omwetela na lima malela libaya omoni makambo oyo andikaboye bato bazokoteta tana lobi mpona amena ezala sauve yango tolubi kolobela bango era ya bon nzambe soki eza bongo ngana osenga nzambe asala volonté na ye nani ngana osenga nzambe asala volonté na ye soki eza nde wana ke ngai nakokufa po mama asala lia ngai nakufa nake ya dozi oyo namonaki yango ntango oza kosukula ngo namo ndamba kaka mokolo moko ya bujo nayebi te soki amemaka papie te nga biso tukóma likolo ya bamisilima okei nanga na nsima omemi mpe mai na so silisi osukoli lelo maswaku nayebisa yo nalali lilotwa moko eyei lote nini lote nini fata zosokola bakalesio lilotwa atika nano te boni ezali soni mwana soki aza kosukula biloko batuma alongola na ino biloko yango mpo benga yakotisa ngo na chambre na bango atia na singa ya moto mpasi c'est quoi ça batuma okoki kotanda biloko na yo boyi te ote yango kuna na ibomba eza pembe ezalaki na dese ya kakaotie javeli to mama tanda ya ye azobata okima te lokuna yango awa kotisa na kati wana ya pembe la Christian Yuza bachachesta la Christian mama batama malamu kodimate la Christian yeye merci papa, excusez. J'espère que vous avez bien nazaki. Papa baninga mais yoko banga mabe. Tikaye. Azana likambo ta uti mpoto. Bonjour. Bon voyage, l'équipe bien. Oui, on peut pas d'abord ni. Na sekile mungu na. bino bokoma lokola bato bazana ilana ilaki Mama Boni. Viens là. Devant la présence de Dieu, nous dansons comme ça. On y va. Yes. Ata yo fingi ngai. Ata yo choli ngai. Ah. Elongo na Nzambe ya lo.